liloba na nzambe d'abord na kati na liloba na nzambe nde tozokende kozwa valeur na biso tokoyaka koloba mpo na valeur batrouve yo oza na intérêt balongoli yo ozomona moninga moko boye akasatache na yo alingaka nga jamais yo oza yanga te. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Zambalola Pambola Bino Nyoso, vraiment, bossé pelaka na kati na émission oh ya biso ya valeur d'une femme. Yesu Masia apambola Bino Nyoso, Zamba Pambola mutu moko oyo nalobaka alala kapongite. Mama moko ndekonanga moko olala kana yo pongite ozalaka vraiment na esengo pona koya kozwa la valeur d'une femme mais tango moni yangote ozola la te vraiment Zamba Pambola Bino Nyoso oyo kosala ka musala wana ba oya kobenga ba oya kokoma vraiment masia apambola ba nyoso pe bakota kana kati na valeur d'une femme ba oyo ya prière auto sala ka ba prière vraiment et il y a toujours des témoignages to bénir Seigneur pour la grâce nae oya so sala la biso na kati na musala wana Nzambe apambola yo mutu oyo lukaka pendenge nini ya ko se contact ya ko se connecter na biso vraiment numéro na biso eza wana ko zitete kozala na solité parce que Nzambe a kosalela yo oyo oyebite jour moko vraiment na prière na biso ya ligne Zamba pambola yo ndeko nanga oyo oyokaka pe kanda moteme beti yo tango moni mama Rosa na telemi liboso pona kopesa émission la valeur d'une femme apambola pe yo en tout cas Zambe apambola biso nyonso masia Yesu azwa lokumu eza chaîne ya la valeur d'une femme na o nyonso a se retrouver awa oza ya sika en tout cas o se perdre te o komi na place ya bien koyoka sonite ko subscribe motako mona ote kende kuna subscribe like cliquer soko zoka soni ko comment eza yo mo comment cliquer like tia point ya notification pour que ozanga komona kozwa makambo nyonso Yesu Masia azotia na kati na émission et na kati na chaîne na biso ya valeur d'une na chaîne na biso pardon ya Rosana Baka Seigneur azwa lokumu na mokolo malelo asali ngolu vraiment pour que na kotelema liboso na bino vraiment na présenter na pesa bino oyo ye apesi ya tina motema vraiment ezalaka ngolu na ye ezana makasi na biso te vraiment oyo apesa kaneto ya kopesa vraiment Masia azwa lokumu avant to kota na kota vraiment na makambo ya na thème oya biso pe liloba ya mokolo malelo Yesu Masia pesi vraiment nazo yebisa bino vraiment place nyonso zolanda émission oyo esala makelele te na matoi nao vraiment kolekisaka te parce que tu sais pas ozakzala peut-être na eloko moko tambolaka na motema lobaka ngo tango nyonso ozwaka solution te peut-être à travers liloba oya mokolo malelo même place moko oyo kolekisa nde place oyo kokopesa yo pe mayele kopesa yo pe réponse na likambo no kolekisa ngo te ezala na kimia place nyonso zolanda pe pesa motema na Nzambe zala na confiance na Nzambe parce que musala oyo eza ya Seigneur na ebite okoyekisa masonité peut-être thème oyo biso mokomalelo ndeko nanga oyo kolandanga ekozala peut-être réponse na yo na likambo na yo ekozala kisi na na maladie na ozona ngo vraiment zwa kimia zala na esengo place nyonso vraiment na zo insister se connecter yoka vraiment oza pe na esengo yoki mate toucher yo oza pe na esengo ya ko partager yango vraiment c'est pour la gloire de Dieu et que ne peut que toucher mutu moko Nzambe lola akopambola yo vraiment na komisi Nzambe na mokolo malelo valeur d'une femme enfin to kota na kati na message na biso ya mokolo malelo tozoke de ko prier pour que Seigneur ayeba ko sunga biso na musala oyo Seigneur zwa lokumu Yesu Masia yonde liloba mokolo ngonga oyo ngonga na yo ekoki Seigneur oyeba koloba ko sala oyo moko sengi pona bana na yo Jésus tikete musala oyo liloba ya lelo ezala nde réponse moko mona Nzambe na kati na vie ya moko mona Nzambe pour que gloire na yo emonana oyo nyonso pouvoir etosiote na kombo na Yesu Kristo ebanda kofuka ndela pe kotosa parce que za Nzambe nguya na yo ebanda ko se transmettre na mitema ya bao nyonso koloba koyoka makambo oyo na kombo na Yesu Kristo Nazareth amen.
Bien-aimé, Zambalola Azwalokumu, Nakati na valeur d'une femme, na zongeli lisusu, valeur d'une femme, biti nango, ezalaka yako zongisa, ba valeur nakati na vie ya basi. Basi banani, basi oyo, ba se retrouva lisusu ke, bakoki ko sala lisusu, bazana vite, bazali na vite, donc bazali lisusu, ba mimoni lokola, bakokoka lisusu te, kozwa lisusu vie, nakati na mokili oyo. Alors, Seigneur, apesa biso valeur d'une femme, pona kokende ko yebisa basi oyo ke boza lisusu na chance ya ko retrouver lisusu valeur na bino oyo bo perdra. Omoni, oko perdre valeur na yo na ba forme na yo nyonso na ba côté na yo nyonso na makambo na yo nyonso, mais Nzambe aye kozongisa lisusu valeur wana à travers émission oyo, avec la grâce de Dieu tokoyaka pona ko inspirer et ko expliquer valeur d'une femme oyo ndenge sumasi atia apesa mama Rosana. Donc valeur d'une femme, valeur na biso eza ya makambo ya mokilité. Tu sais que toza pe na poser biloko na mokili, toza na kati na mokili, mais Yesu Masi alobi que tout est vanité. Donc to lobi que nyoso ya mokili eza vanité. O ya mokili sukaka. Ni c'est pour cela biso tokena koluka nanu o ya Seigneur, parce qu'il nous a dit premièrement cherchez le royaume des cieux et toute chose vous donnera après. Donc tango koluka elongi na Nzambe okozwa pe oyo ya oyo kokikoya. Zambalola azwalokumu, Zambalola apambola vraiment motu moko oyo ayaka alandaka émission na biso la valeur d'une femme. Zwalokumu masia mona na Nzambe. Vraiment lelo thème na biso oyo Seigneur apesi biso eza amour. Amour oyo ezali thème oyo eyokani peza eloko mukie oyo eloba makatango nyoso oyo yemba makatango nyoso oyo esala katango nyoso. Donc na banzela na bisika nyoso etanga maka vraiment okoki komona place moko ba eza amour. Mais amour oyo Yesu Masia aye kopesa biso pe amour wana eza amour nini na kati na émission na biso ya la valeur d'une femme. C'est pour cela tokokota na kati na muzindo ya valeur ya thème na biso mokolo malelo na mokanda na biso ya psaume 41 7. C'est là où le Seigneur nous a donné cet thème. Tokotangango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 41 7. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il requiert des sujets de me dire. Il s'en va et il parle au dehors. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il requiert des sujets de me dire, il s'en va et il parle au dehors. Tomoni mokanda oyo ezali mokanda ya David. Mokanda ya David ndenge na yebisa kabino que biso na valeur d'une femme na kati na mission to yaka te pona kopasula tokota David. David oyo azalaki serviteur de Dieu. David oyo azalaki mwana na Nzambe. Mais tango toye kotanga mokanda oyo bapesi biso psaume oyo na David oyo ayaki kobanda azaki koya nango liboso na Nzambe. Donc lelo Yesu Masia apesi biso psaume ya David ezali lisusu David te. Tozokende koyoka David ayebisi biso na psaume 41 2 alobi c'est lui qui s'intéresse à je m'excuse, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur l'Éternel le délivre. Tala totangi psaume oyo tomoni que David a se retrouvé qui na kati donc na moment ya stress. A se retrouvé qui na moment oyo ya détresse. A se retrouver qui na moment oyo ya pasi ya soni ya humiliation ya makambo ya kufa ya mabe toko pesa yango na ba forme na ba kombo na ba façon nyonso. Mais tant on se retrouver qui na moment oyo alors aye ko se souvenir oyo se trouve à s'intéresser à ba pauvre jour il y a détresse na ye l'Éternel ayoke la kaye. Donc David azalaki na soki to moni bien David azaki na moment moko isolé do moment moko ya bien te. Mais na kati na moment wana tango toye ko mona lelo David toye ko se retrouver que eza oya banaki ko lukate nde oya akikozwa. Azwaki nde eloko mosusu na kati na moment wana. Tozoke ne koyoka David na kati na moment oyo toye kotanga ce qu'on a 7 toye ko trouver et si kaza koloba ete si quelqu'un vient me voir il prend un langage faux il requiert des sujets de me dire
s'en va et il parle au dehors. Donc, na moment où David a se retrouvé qui nango, na moment où il y a détresse, na moment où il y a pauvreté, na moment où il y a souffrance, ayaki ko se retrouver que azali na batu oyo bazali ko mona ye, kasi bazali ko ya na maloba ya lokuta. Donc na moment wana ayaki tomoni que David azalaki kozwa batu, azui baninga, azui ba mama, azui ba bokilo, azui ba semeki, azui ba kulutu ba seba kaze, azalaki kozwa mutu na sorte na forme na ye. Si quelque mutu nyonso azali koya komona ye, moto na tana ye azalaki koya kotala ye na pasi na souffrance oyo David azalaki koleka nango. Mais tango azali koya koleka kotala ye, azali koya kotala ye na motema ya bolingo wana David azoluka te. L'amour, c'est notre thème d'aujourd'hui. Parce que moment wana David abando luka un vrai amour. Mais tango bato wana baza koya kotala bakuti David azolela, moto wana azali kolela, ye pe abandi kolela. Amoni David azalaki ayoki pasi, ye pe ayoki pasi. David alobi maloba ya pasi, ye pe abimisi maloba ya pasi. Donc azola ki sazo partager l'amour et pasi na David. Zoka tango azobima libanda eza oyo azalaki kosala na David, place wana azalaki na David te, libanda ke iko seme eloko mosusu. Alors c'est pour cela David a bengi que maloba wana eza ya lokuta, misala wana eza ya lokuta, azo ya kolela melokuta, aza koloba aza lokuta, eza na batu ya, eza na batu wana ya solo. Okomona mutu aye penza, mutu azoloba na monoko na ye azoloba. En tout cas moi, j'ai pleuré, naleli kaka po, amona pe naleli, nakosala ndenge ni na moment nakosala ndenge, il faut ka nalela. Mais c'est ça qui sort dans ta bouche. Mais ezo bima na motema na ote. Un vrai amour. Eza o ezo ki sakana no motema. Po Yesu masi ayoka ki nanu pasi. Pour que avoir bimisa Lazare na nkunda. Parce que c'est a déclaré ki yango avant. Yo siko pasi na yo wana eye na monoko. Nde eloko David abandaki kozwa. Mais na sima ya kozwa nyonso wana esengo na ngai ezake David akendaki epai te. David azwaki décision ya kozongela mokeli, akendaki koluka ye, kasi ake na maloba nini akendaki nango ake koyebisa mokeli na ye alobi Nzambe, ngai natalaki bato, ngai naza na souffrance, ngai naza na kati na douleur, ngai na kati na pauvreté, ngai na kati na kozanga ya kolia, ngai na oyo nyonso naza na kozanga mobali, na kozanga bana, na oyo naza boye. Bato baza koya kotalanga, soki moto aye kotalanga azoya na maloba ya lokuta, soki abimi azoloba na sima ya mokongo na ngai. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur. Yesu Masia. Donc totali ke nakati na malheur ya David. Yesu Masia se souvenir ki na David. Tokokota kunate. David ayaki na esengo. Akei kokumesa akende kikuluka ndenza. Mais tala pourquoi ndenge toyaka na motuna wana totuna katanga nyonso. Why? Pourquoi nakati na valeur tu femme biso tozoluka valeur, mais toke kozwa sikoyo thème ya amour. Et Yesu Masi azoya kopesa biso makambo oyo ya David, bazaya kotala ye batikeli ye ba problème. Donc David bazalaki koya kotala ye te, bazalaki koya kozwa information na ye po batikele ole ba pesa ekimia ba pitikele lisusu ba problème. Pourtant waza koyoka lisusu biloko ezo sala epasi lisusu koleka. Ole ke azwa kimia azaki na tension ezalaki soki 150, eleki lisusu ekomi 160, eleki lisusu ekomi 180, eleki lisusu siko ezoke ne komata. Alobi na koya kozwa AVC. Ole nazwa AVC likolo ya bato. Na ke koluka mokonzi oyo akelaki batu wana banani baza batu oyo baza ya Nzambe te. Mutu wana tobenge mutu, kasi oyo yaza ya Nzambe ekelamu na ye tobenge mwana na Nzambe.
mwana na nzambe akoki kosala makambo oyo David azoyebisa biso ke bato mutu soki aye kotala nga azoya na maloba lokuta. Mwana na nzambe exemple oboti mwana wana aza na elonge ata elonge eza te, même de gestes, même de quoi action, des actions bakoloba azalaki boy, bakoloba te koko na azalaki koko abotaki ete. Mais David a se retrouvé na batu oyo ya nzambe, bana na nzambe te. C'est pour cela qu'il n'a ki koluka nzambe. Lelo Yesu Masiya yeli biso makambo oyo na valeur d'une femme. Pona yo. Yo ndeko nanga ose découragé. Oyoki pasi eleki yo. Oyoki soni eleki yo. Oyoki découragement. Okomi na moment ya pauvreté. Oza pauvre ndongo za wana. Ozo luka moto oyo aza pauvre, aza na moment oyo yazo leka azangi, eloko nyoso bakotia na maboko na ye. David maboko na ye ezalaki polele, mais biloko aza kozwa eza biloko ya salite. Akina koluka la sainteté. Lelo Yesu Masiya aye koyebisa yo ke longwa na nzela wana ya oyo ya faiblesse okoti. Yo tala David azwaki makasi esengo po kende pa na nzambe fozwa esengo ozo courage olobi yes nakei. Mais yo tala pasi na yo oyo ozwi à travers partout problème ozwi okeko kimelango na kati na ténèbres. Kokimele pa na ténèbres, il faut pas ka kokota banganga, il faut pas ka kozwa bakisi oza mutu moko okoti penza o mix kabi yo moko na kosambela lisusu okoki kosambela lisusu te. Ngai natika nanga baninga. Bien sûr. Moninga ya solo ezali Jésus-Christ. Mais tokomona Yesu Masiya te boyi. C'est pour cela ye moko aza moninga mais atinda pe batu mutu mosusu na lobaka akoki kobonga kaka na sima ya mutu nyoso abonga kaka na sima ya mutu bandeko. Eza na mutu moko te na mokilo ya lingaka bivandela na mokili. Mutu nyoso azalaka posa na mutu. Mais regarde na zonga kalisusu. Oza na kati na souffrance, oza na kati na bat, oza na nyoso wana. Mais fais d'abord l'enquête. Totali na kopesa bino exemple ya musala. Tokendaka kosala ba misala, toke kosala ba misala, bazwaka ba application nyoso bati ensemble. Bakobanda ko trier ba application, bakobanda ko tala expérience, bakotala messager, bakotala nyoso wana. Mais après même si mutaza na expérience ya koleka, bakotala background. Bako checker background na ye. Soki ba trouver que eloko moko eza mama. Ata oza ndenge ni bakozwa na musala bakozwa oyo aza na eloko te. Balobi abanda toko traîner. C'est ça avec la parole de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Mutu nyonso aza kaka ya kozwa, mutu nyonso aza kaka ya koyamba. Ce n'est pas mauvais, nzamba tindi biso na mokili, mais alobi toza ya mokili oyo te. Yo uza kaka wana oponaka na yo te. Non, ce n'est pas kopona. C'est le Seigneur nda yaka ko trier. Parce qu'il est venu pona kosangisa te. Yesu Masiya aya kosangisa te. Bandeko, Yesu Masiya pona kosangisa te. Tango ozwa biloko nyoso ya kolamba ozwi ba madeso otiena okozwa ya mabe ozotia na sim. C'est ça même dans la parole de Dieu. Demande à Dieu. Na kati na pasi. Bazo bakisa yo pasi lisusu likolo. Yo la kisi ke na keko yebisa ndeko nanga likambo. Aye kolela nanga zoka ndeye ko chola yo. Ndeye ko zo information na yo. Ndeye ko seka yo. Ndeye ko tungisa yo lisusu koleka. Et c'est lui qui s'intéresse aux pauvres. Na moma na yo zoleka zonga nanu yo zalaki Yesu Masiya kotala na boko na yo boko akozongela ngo lisusu kendo la kisayi Yesu tala moma na nga na komi mais tala ngai pe tala ngai tala tango nazalaki pe boye tango ngai oyo nazalaki na mbongo boto yazalaki koya na pesi ye mbongo mais moma nga na komi nzambe ngai na komi kosenga imonga komi kochola ngai ngai motoyo tango azalaki na problème nazali kotia tolo nanga na se pour que azwa mwana mais lelo azwi mwana lelo ngai nakomi na problème nanga akomi kochola ngai mais yo ozwi eloko wana te okeko luka siko bato mokili
Ozozo kaka baler na malheur likolo nango. Le Seigneur na kati na valeur d'une femme ayeko yebiso ke malheur wana te. Alingi yo kaka mingi koleka. Ayeko zongi sa lisusu ayeko yebiso ke rentre. Kendo yebisa ye. Yende solution na yo. Okomi koboya baninga. Ce n'est pas tous les moninga qui aza mabe. Mutu oyo aza na nzambe na kati na yete. Okomona ye. Même si oza ya miso ya kokufa. Différence ekozala. Lelo yo se décourager. Même pona ko sambela. Même pona ko kende ba église nyonso ekomi kaka ya mabe. Église wana soki na koti bachola kaka ngai. Soki na ke kuna bafika kaka ngai. Bachola ngai soki na ke kuna baloba kaka makambo na ngai. Baloba ka boy. Na ko kende isusu te na komi ko ça. C'est ça l'œuvre du diable. Azoluka iloko wana. Nde iloko bayaki komemela David. Mais David, merci Seigneur, azwaki courage, alobi ke na kolala te nga na ke koluka nzambe. Mais c'est toi. Naebisaka bino soki ba église nyonso ezaka kamabe donc Nzambe mokili. Donc Nzambe esili. Mais le Seigneur existe. Ne regarde pas la taille. Ne regarde pas gini. Tala o ezana kati loba kenake ko lukanzambe. Kaka na moto mukuse o David ba kenake ko trouver yelikolo ya liboso ya Goliath ka mukuse. Asali mitatoli. Lukanzambe ko luka mutu te, ko luka dimension te, ko luka nini te, lukanzambe. Yesu Masiya kopesa. Nzambe wana azana kati na bato. Yo oyo zo luka kaka valeur. Valeur oyo Nzambe apesi biso na kati na valeur d'une femme bande konanga. Ce n'est pas ya bomoto yo te. Eza liloba na Nzambe d'abord. Na kati na liloba na Nzambe nde tozo kende koza valeur na biso tokoyaka koloba po na valeur. Yo zo luka valeur. Yes. Bakopesa yo biloka mokilo yo ozoluka ya lokumu ya lolendo eza okozwa bandako na yo kozwa mebiloko wana eza na suka parce que mopepe ko ya ndako ekokweya okomituka ekobeba biloko mais la vie éternelle okosomba yango te okozwa yango na moment oyo okoyokela Yesu Masiya. C'est ça la valeur que nous cherchons. Tango Yesu Masiya kopesa biso valeur wana tozoluka yango na kati na liloba moto moko takoki kosimba yango ekokweya te. Eza lokola ndako na yo wana te. Yo zotonga na kati na mitema ya bato motema mabe. Yo zotonga na kati na vi na bato makambo malheur. Yo zoko kende komatisa kaka ba dimension ya ba tension na mitema ya bato. Lelo kati ba division obebisi ba soki oyoki kaka mutu azo solola na mutu kuna. Okei mbangu ozo solola na ye. Oyebi ete. Yo zo mona yo yebi ye. Oke ko betela tika na moninga wana kende ko yeba peye. Aya ko yebisa oke yeba. Ukomi lokola Herode. Tango nyoso soko yoke ta sango. Il faut kaka oyoka kende na no yebisa ye. Oke do na boya ko yebisa nga. Ba yebisa yo zanai. C'est parce que vous avez information bien aimé. Ce n'est pas tout le monde qui t'appelle le matin au soir. Aux la journée, tu as 6 fois. Bon, tu as tiré le message. C'est celui qui t'aime. Non. Et ce n'est pas celui aussi qui ne t'appelle pas tout le monde que celui qui t'aime. L'amour. Un vrai amour. Et se manifeste quand j'étais à Malam. Ata osali ndenge nini ba fi nango ata ebimi mukeboy okotia kaka omonika différence na oya monene. Bien aimé, to tira attention na kati na mokilo tu veux prendre ton valeur. Lelo perdre valeur na yo pona biloko mike. Pona nini parce que oyoki bato basi balobi yo mingi. Valeur wana, c'est que je vous donne, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au perdre courage, yako lukanzambe. Au perdre, c'est quand tu cherches le Seigneur, c'est ça l'œuvre. Ba pesi bango misala. Misala na bango yango wana ti. Ba campagne na bango yango wana bazo sala. Pourquoi bazo lembate? Yo zo lemba pona nini? Kende et pas nanzan. Lelo na valeur d'une femme. Telema. Moto moko boye abotaka te. Lisolo na yo komika ka ndeko na nga siko nga na botaka te ye pesiko makokola kse ndeko na nga mal zoka nde kaka oyo zo yebisa bimi ni banda bandi ko sopa yo ya zo botate ke c'est na histoire na eti a bwekisa baba zemine nso koya eso ki ndengeni. Même si tu connais son histoire, mais le Seigneur est au-dessus de cette histoire là, il est capable de changer na kati na valeur d'une femme yo yo basekaka yo yo bacholaka.
Mais yo zo luka kaka ba pesa tala mutu ango azo seka yo wana na kati na ye azo souffrir. Parce que na kati na ye azana pas il faut souffrir pe na bato misusu. Omani mutu moko boya akuti yo na bomengo, akuti yo na esengo, azo ye siko na makambo ya lokuta. Mandeko, même na misala, yo komi mokolo campagne. Okomona ka moninga na azu musala wana, ou soit atangi ata classe wana, atangi obandi déjà mbanda moko ko décourager. Campagne wana ezaka mabe. Okobanda kaka boyo ko suka nango bien te. Pona nini pour ki mutu wana kaka a se décourager, a sala eloko wana te akufa. David azwaki courage. Ce n'est pas mutu nyonso aza mabe. Mais na kati na batu nyonso wana sala ba grand check. Na kokoka koyebisa yo sala ba grand check ndenge basala kana misala. Même si muto aza na connaissance ce qui ndenge nini, mais tango ko trouver na kati na ba grand check ezana eloko moko ezana tâche kozwa ete longola zwa o yazana eloko te o traîner. Longola e parce que tant aux olamba madefu aux salité au tien la pembeni. Pourquoi ce que trouver loko o yeza sale au koko tien na pembeni te. Le Seigneur est venu nous la parole de Dieu et yeza épée et yeko kata. C'est pas à ça à kata qui lumière na ténèbres eza séparé. Maï na mabele eza séparé. C'est ça, ce n'est pas tout le monde qui est ami. Tu peux parler à personne, mais ce n'est pas que tu es mon ami. Tu peux avoir beaucoup de gens. Ce ne sont pas eux, tout le monde qui sont tes amis. Lelo ba ami wana ngana saka baninga, ngana saka boy. Lelo yo bazo seka. Yo mama yo ndeko nanga ozoluka kaka lolendo, ozoluka monoko na yo liloba na nzambe, monoko na yo luyembo liloba na nzambe na monoko elalaka bayebi yo oza penza prophétesse ya nation. Mais zoka nde na kati na yo bolingo za nango eza ya mulili. Yeba ki okozwa sort na yo na valeur d'une femme oyo tango kolanda makambo soki o se retrouver koza na motema wana senga nzamba sunga yo senga nzamba transformer yo parce que un jour okolela okokende pa ya diable boyo okie pa ya nzamba boyo oleli yo zoleka na kati na moment oyo ya pauvreté ko se décourager te koluka nzambe. Ko se décourager te kolobanga na mikangeli na ndako po soki mutu non yo zolinga mutu pona intérêt na kosala ndenge ni na solola na ye po soki na soloni na ye na kozwa bonheur moko boye jamais background check ba trouver yo za na intérêt ba longoli yo ozomona moninga moko boye s'attacher na yo alinga kanga jamais yo za yanga te naza ya yo te. Lazare nankunda yaya na ya boy alobi ndeko na ye Marie alobi azana solo oza yanga te yanga aza oya koma kana solo na pembeni ya solo wana pusani yango ayoki pe solo wana meli penza boy nde yanga yo oza yanga te. Background check bien aimé salaba background check moto moko boye amemi yo penza bolingo parce que yebi ke nanzela na yo ya solo yesu masiya yaka na intérêt mais c'est intérêt ya malamu. Ce n'est pas des intérêts là oyo bazo ya kolakisa yo bazo ya kozwa information na yo tika lokuta kasi zwa valeur na masiya yesu lelo yesu masiya eko pesa yo valeur po bika ayeko peso yo makasi yo ndeko nanga ozoleka na makambo wana yo za na histoire wana ya kobeta ya koyebisa batu ngai natika na nga kosambela toki mutu moko boye uyoki kaka mutu wana ozosambela wapi na église nini kaka église yango papa wana mama wana oyoka histoire na bango yo yebaka ba histoire tika na kende nanu koyoka pe histoire soki na yoki yango na kosala ngo background check au BBC et après se retrouve yo lisusu na passe dans mutuana ozo solo la na ye ozo na ye li solo ozo solo na kosala ndenge nini il faut kana solo la lokuta amour ya molili David afunda kinzambe batuana. C'est pour cela biso pe na valeur d'une femme tozo yebisa nzambe batu nyoso wana yo komi penza musala na yo kaka kobebisa même si baba la mutu
Il faut pesa kaka yo zaka na ba information. Pona nini po linga ka ba appel mutu mobimba na téléphone na yeza kaka matongi dépose du téléphone. Ozaka kopebisa. O yebi banda ku ya batu. Oza Google. Ou bien oza Siri. Ba adresse misusu Siri apesa kango wrong. Yo ya kopebisa batu. Na motema na yo wana ya mabe. Melelo mama moko kende kofunda yo. Mama moko kende nanu koyebisa mokonzi na bakonzi. Diable koboya yo, nzambe pe akoboya yo, okotelengana na nzela. Et un jour okobima. Tikete Yesu Masia na kati na valeur d'une femme. Yesu Masia ekopesa biso valeur. Oyo moto moko takoki ko simba. Toi tu étais humilié, toi tu étais vraiment découragé. Yo yebi okomi komi mon honnête jamais. Les longs na eko yebisa yo bien aimé. Quand tu vas te confier en Dieu, tu ne seras pas jamais confondu. Nzamba kotika yo te. Nzamba zana yo tombe na marloba oyo. Yeba ke nzamba tiki yo te. Yo osala kabizalelo ya mabe. Yeba ke nzambe pe alingi yo. Tu dois changer. Tu n'as pas le bonheur. Même si on osa la biloko nyoso wana osa la koyeba ke osa na bonheur. Tu n'as pas cette bonheur là. Tu n'as pas ça. Et la valeur d'une femme, ce n'est pas le mutuka, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas tout ce que tu as. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que oyo azana Yesu Masia ndi azana valeur, azana mutuya po akokufa kate. Tikete Yesu Masia apambola yonde konanga osepelaka na mission en valeur d'une femme. Yaba kelelo Yesu Masia ekotia kisi na kati na motema nao. Même si tu ozoleka na période wanate, moment okoleka Yesu Masia a préparé yo ayebisote salaka baba grand check. Zambalola apambola biso vraiment tokokene mosikate. Linga près là en abiso. Luka biso même si tu es en Europe, même si tu es partout. Tozala bande ko na biso ya libana basé belé. Donc yaka Yesu Masia kotika bisote. Toza basi oyo to se perdra tozo ke ne koluka ye ya za valeur to ebite ko zonga na pasité nzamba lola pambola yo apambola yo makasi tozo ke ne ko prier to ke ne ko yebisa nzambe siko kozala même si ozana moyen te tango ko se retrouver na moment seul yebisa nzambe na ki ko funda pesanga makasi na ke na lisusu na église diriger nga église ni na kokota kolanda fulu te na ke na église parce que moninga na nga oyo akobemanga na église. Zamba otika ote. Toko prier. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, moment oyo na présenter ba oya yo. Kotika bangote nzambe tango bakoyaka na kolela. Kotika bangote Seigneur tango bakoyaka mituna. Tango bakoya Seigneur ko présenter likambo basana ngo Jésus. Kanisa bango Seigneur yamba ya mo parce que za mokonzi. Na kati na mokolo malelo Seigneur oye ko pesa biso frère amour ozali yo. Tiketa amour wana elata misisa. Mbuma emona na pour que gloire na yo mona na Jésus. Na lingi na mona yo Seigneur na mwasi moko kolo oya ko luka yo Seigneur même si akoibenga biso te kasi esika zali aloba te nzamba za na bomo na commission mokonzi na bakonzi au nom de Jésus-Christ. Amen. Zamba.